Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine, Nabi Nyon Savalandi magazine Kinshasa Nabiso KNB. Boye malamu na rétrospective ya semaine où. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon konzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Ba on a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon konzi lobi abi bon likamba ko pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Mokolo ya lundi, prophète Joseph Ongwali na pasteur Sébastien Tumba expliquer qu'il na batu sur le système où ba pasteur mingi bazala kanango avant assemblée moto il faut asenga mbongo. Basali ya nzambe mingi surtout awa na Kinshasa bakomisa ba église lokola compagnie bandimi na bango bakoma lokola nzete ya mbongo soki mondimi aza na problème moko oyo ezosenga na papa molimo asambela pona ye omona pasteur il faut asenga ye mbongo avant asambela pona ye okoyoka opesa 50-100 $. Ponzambe asalela yo toyebi te soki système oyo ezali biblique basali ya nzambe oyo tokutanaki na bango balobaki boye eloko yo babingi offrande eloko yo ezongaka epa na nzambe. On ne remercie pas le pasteur parce que pasteur asali yango na nguya na ete asali yango na ngolu o nzambe tiakati na ye donc oyo akoya ko profiter kaka na grâce wana. Ngai ça a été toujours ma prière que tongo ni sosunga na lamuki na ibisaka nzambe quiconque me reconnaîtra pour serviteur de l'Éternel et joape mutuana po likambo mutuana ye nango azwa solution po ayeba ko tato le pa ya batu ke nakende ke pa mutu moko songolo mais non pas que po apesinga mbongo nde nakobomela nzoto nakoboma nzoto ngai te nabikisaka nzambe mutu abikisaka. Ce que nous faisons tout ça la kangoka par grâce eza grâce muta kende kokosa yo te ke soko pesi boye nde kosala boye na bondela kapona batu mingi oyo apesinga enkate mais à témoin pe l'église na kende ke pa ya pasteur abondeli ponanga tonaki na kabo pasteur abondeli ponanga na jupe et yano na jupe solution. Na mukanda ya Matthieu chapitre 7 verset 15 Bible lobi boy. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtriez à leurs fruits. Voilà. Donc Moussala Nzambe a quitté même la prophétie. Prophétie bata $50, il y a $100, il y a $150. Donc si on moni babilo kwa ndengi wana mbongo muke prière muke mbongo belé prière belé c'est un faux.
Bible bibo se garder na batandengi wana boye babango ndeni bazwa na elamba ba pasteur boye na elamba ba sali na nzambe mais en réalité en soi ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des lourds ravisseurs ba commerçants ba oteka ba mai na ba église ba huile d'olive na église eza makambo to tu ko telemela na bato baloba ke le 8 mokile osuka toza na mulili. Ce sont des faux prophètes ba sali ba biloko ndenge wana po ba teka ba mafuta na bango. Ce sont des commerçants. Donc soko moni mosala nzamba ndenge wana acha pri ya prophétie acha pri ya batu moko boy songola yambaka pe ba prière makasi na batu ba pesa mbongo bon mama bipupola bon mama makala mukoni na ozwa prière makasi. Donc Matthieu chapitre 7 verset 15 et talisi biso que non so kutena batandengana ce sont des faux serviteurs de Dieu o bazo teka don bazo teka grâce à prix d'argent. Prière est gratuit. Na muto aza na makala, na muto azoteka mapa, na muto aza riche, il faut que bon de la pousser par le Saint-Esprit et puis na prière nde batu ba opambwama. Donc quand vous voyez de tels genres de choses, boye baka ke misala na bango angwana, il faut qu'on reconnaître bango et puis il faut se méfier na bango. Nde Bible dit gardez-vous des faux prophètes. Yo muto mesala ko senga bandimi ya église na yombongo avant osambelela bango yebake eza malamu te. Mutu akoki ko pesa offrande ya église, offrande du prophète, akoki pe ko pesa mbongo pour na fonctionnement ya église. Kasi ko pesa ye condition, apesa mbongo avant osambela pona ye e komama na Bible te. Po Yesu ye moko kutu asala babi kamwa ebele mais asenga mbongo te. Kote mususu balobi tozu ya ofele, il faut to pesa ya ofele. Mais soki komi ya kosenga bambongo ezali forme mususu ya escroquerie eza malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mardi tolakisaki bino déroulement ya procès ya 100 jours na centre pénitentiaire ya Makala esika wapi directeur ya cabinet ya chef de l'État Vital Kamerhe na Jamal Sami elongo na Jano Muhima basambaki liboso ya bajuge. Vital Kamerhe directeur des cabinets ya chef de l'État a salaki liboso ya bazuzi lundi 11 mai na audience publique na prison centrale ya Makala. Audience etournaki autour ya identification ya ba prévenu Oyomi Sato. Pour la première fois na histoire ya RDC, directeur des cabinets ya président de la République azala jugé na justice. Interpellé depuis avril eleki, Vital Kamerhe aza accusé ya détournement ya ba deniers publics na cadre ya programme d'urgence ya 100 jours ya mokondi ya mboka. Na ba question ya tribunal sur rôle oyo a jouaki na réalisation ya programme, Vital Kamerhe azalaki très clair que na kombo ya chef de l'État pe na qualité ya directeur de cabinet nde azalaki ko agir. Alobaki lisusu ke bazalaki 9 superviseurs bango nyonso bazalaki sous coordination ya Nicolas Kazadi. Vital Kamerhe alobi ke jamais à mon homme d'affaires libanais Sami Jamal. Kasi quelque temps après retransmission ya début ya procès yango ba réseaux sociaux ezalaki inondé pe yindaki mabepo ba photo ya directeur de cabinet Vital Kamerhe aux côtés ya Jamal Sami et circulaki mbala moko pona kolakisa ke côté kuna abetaki pena mwanza. Mais pona collaborateur ya présidence Kamerhe alobi bosana Muhima ayebi ekutute kombo kaka nde ayokaka mais elongi na ye amoni yango kaka lelo. Vous savez que Muhima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné. Qu'est-ce que j'ai demandé à tout le monde? Est-ce que jamais déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, c'est depuis l'administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de dédouanement, j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Muhima chargé de la logistique pour accélérer les démarches. Côté na yepe chargé ya import export ya présidence oyo azwaki mbongo pona kokende ko dédouaner bandaku yango a confirmaki ke akendaki bel et bien na Dar es Salaam pona ko dédouaner ba marchandises pe a préciser les sous-souké patron na ye direct ezalaki bongo directeur de cabinet Vital Kamerhe Kokamwa. Pona rappel
Libanais oyo Jamal Sami azwaki des contrats de gré à gré. Ba contrat yango ezalaki na montant ya 114 millions de dollars américains pour na des sociétés oyo azalaka nango Samibo pe Ousmal. Ezalaki po etonga 4500 maisons préfabriquées pour la population civile dans quelques provinces de la République démocratique du Congo, pour les militaires, pour les policiers. Après demande, il y a un avocat, il y a Vital Kamere, procès est renvoyé le 25 mai 2020. Dossier Oyo a s'ouvert coup ko sapo tozo landela yango pe tozo zimele bien. Kinshasa et l'équipe partout. Ba jeune fille mingi bazalaka na système ya kokende kotalaka air nyonso chéri to fiancé ya muninga na ye na absence ya camarade na ye pe système ya zakala ha o ba congolais mingi basalaka toyebaka te soki elakisaka nini nde basujet to sélectionnelaki bino mpona mokolo ya mercredi. Ba jeune fille mingi bazalaka na système ya kokendaka kotala mobali ya camarade na absence ya camarade na ye okomona muninga amemi epa chéri to fiancé na ye na sima ya mukongo na ye okomona moninga na ye akoma kokende kotala fiancé na ye toyebi te po babeta masolo nini bandeko basi bapeselaki na micro ya KNB. Eta mobali na na absence na ndeni na raison ni bien le kamuno kita mobali na. Bon, conseil na opesa bango eza vraiment normal te que na absence na nga OK na absence ya muninga o eta mobile ya muninga kuna eza normal te. Soko za peut-être na likambo soumettre ba camarade na yo na pe ya comme ma rapport pa mobile na ye. So ça j'ai mo ka bengisi mais OK kuna banga muna za okura ke ne ke camarade na OK pa mobile na nga. Ya normal te pona biso basi tozala faible. Ceux qui ont kotala ye ceux qui a bien dérangé aza capable onzima conseil na opisaka ba fille wana bakenda kotala ba mibali na absence ba ninga eza malamu toko kende kuna na esprit ya bien mbala muninga soka lingio eza kitoko te ya konzima te po eza mabe aza camarade aza mobali ya camarade nao eza mabe bon pour la eza normal te camarade nanga jamais kotala mobali nanga na absence nanga faut azwa corps pa la ngai po makambo ekome ebele na Congo ba mibali soki mwana mwasa ye pa na ye bisolo ezara ya bolingo nga so camarade na nga ke kota mobali nga na sens na jamais na osepe alanga faut nga moko na zala wana na pesi conseil na ba fio wa kendo tala mibala ba nyinga wana ozoke otala ina cadre bolingo po na nga eza mabe faut so lingo ke otala mobala muninga faut ozala muninga wala mbie bozaki na rendez-vous moko bino mibale yango nde oke otala pamba bongo eza mabe. Bandeko basi boyoki bino moko ndenge basi lokola bino balobi eza nango mabe te kotala mobali ya camarade na yo po okoki kozala na problème mususu esengi osolola na ye kasi ya kokende chaque fois kotala ye eza malamu te po ata likambo eza nango te kasi moninga na yo soki ayoki ke okendaka epa mobali na ye nyonso akozwela yo baide ebele pe bokoki kokabwa na amitié pe esili po bana basi ya lelo bakoma kosinye nyonso ayebi ke oyo mobali ya muninga me ye pe akoluka kaka atia mutu. Kinshasa et l'équipe partout. Bana basi mingi surtout awa na Kinshasa bakoma kolinga mobali akoma zoba pona ye nyonso akoloba mobali atosa na esika ye mwasi azala soumise okomona mobali nde akoma soumis epai ya mwasi nzoka nde bana basi misusu batielaka mibali zakala na biloko po ekomisa mobali zoba liboso ya mwasi kasi biso tokutanaki na bandeko totunaki soki zakala elingi koloba nini. Pona ngai zakala eza eloko mo boye nde toyokelaka mingi surtout pona basi ezelo mo boye po kanga bolingo na ye azala nango personnel pona ye moko po mutu muswa omeka koyiba ngo te kwa surtout pona basi pe na mibali pe mobali pe so alingi amoni ke mwasi wana sepeli na ye ezelo mo basomba ngo kosomba akasomba ngo ayachela mobali na biloko mobali la rolia ati akanga minemba mo abose na baso libana ke su libana te wa ke mwasi mususu te kaka ye mais et le moment bo pe bima to comprendre te nde bima na monde kombo zakala
po kangaka kaka bato ezelo mo pene kangaka kaka bato. En tout cas selon dire bakino ezali kisi moko ekangaka bolingo. Kisi wana ezali mobali so alingi mwasi ne mingi bi mwasi alingi mobali mingi akezwile kisi azalaka mingi basi bazongo mpo mobali aza mobulu mingi so mobali aza mobulu mingi ya basi na libanda akezwile kisi azalaka na défenseur bolingo etikaka na ndenge ezalaka ya ye keleke so ata ake wapi oyo akomi kaka akomi neti zoba bolingo ko dekomisa mobali ndenge zoba bolingo ya ye moko kaka ezalaka ne domaine privé ya ye moko nedinga kuna yebi kutu na Congo central na babenga liyo moko boyo babenga lukumpa wana so bateli yango na Damas o mato kitotelaka ye lukumpa na balef kuna bakiso longe ezali donc libo moko boye so balambeli yango na Damas o mato kita otika na ndako donc au moins basa libanda te au moins bimbala libanda te donc la sous forme biloko na bazakala do eza biloko ya ndonga la solo ba dire bakino zakala elaxi kenene bachona kisi moyo kende pai ezate moyo po linga pe ata mutu mususu ezate ezala na mwasi so bacho zakala donc ozala kaka na mobali moko wana na mobali pe donc siko mwasi atio zakala donc ezali donc siko ukovanda donc siko kana mwasi wana moyo linga su basi mususu ayere ezate ozomona yango nde babenga ngo zakala ezana terme no siko ya munoko mboka ekolo nyonso etilizaka nango po eza bolingo non siko ya mwasi na mobali donc siko alingi ye makasi donc yango nomoni asalaka eloko wana ba avantage nango eza na tango moke okorenye na mobali ya bato bela mobali kasi ba conséquence nango ezalaka mingi zakala aliboso tande koyoka ngo bakongo na bandundu kai siko zakala ekoma ekolo nyonso bakoma kosalela zakala boyoki bino moko ndenge bandeko balobi zakala eza kisi oyo mwasi to mobali akoki kotiela muninga na biloko po akanga ye bandeko mibali to basi bosalaka attention na bakonjoint na bino yeba malamu mutu oyo zolinga po soki okwei na puli ya zakala okokoma zoba bandeko na biso pe ya basi mingi bino nde botielaka mibali zakala botika ezaleli wana po eza na mibali misusu bakufa likolo ya kotiela bango biloko ya mabe na supu nature mobali azalaka autoritaire sikoyo yo po na nini olingi contredire maloba ya Nzambe s'il vous plaît botika comportement oyo Kinshasa eleki partout. Mokolo ya jeudi KNB réfléchissaki sur comportement et bafi o balingara mibali juste pour la matériel. Na Kinshasa bana basi mingi surtout na génération oyo bakoma kolanda mibali oyo kaka bazana mbongo soki mobali azana mbongo azana jeep na ye apusani pembeni na ye okomona akosala semblant ya kolinga ye mais en réalité azolinga nde mbongo na biloko ya valeur oyo mobali wana zana ngo système yango ederangeaka bandeko mibali mingi bandeko bapeseli na micro na biso na bolingo balobaka pour le meilleur et pour le pire. Mais basi faut même appeler malobana ya bolingo ti na libala ti na bolingo normal pour ça la bien pour so ba même on na bolingo normal te eza bien te pour etika ba belle sur la déception yango mona ba AVC zo comme belé mobala lingi mwasi a dépenser moi ça na pour le matériel mobala ba côté na bien bolingo après lobby na to mbongo ici la moi ça kimi so ba jeune fille baza ba sala biloko wana ba tika za vraiment bien te. Pour ngana kolobaka eloko eleki patience ezate eleki patience ezate tango lingi mutu linga ye ndengo kuteli na position na ye nyonso koza na mbongo eza mabete koza nango pete eza pe lisumu te zomona ba musupe baza na mbongo melelo baza na kimia te ndima mobali bolingo nde eleki mbongo bolingo so bolingo ezate donc ata mbongo eza eloko moko malunge kuzate conseil gratuit ça que avant lingana mobali na biloko na nyonso donc bandana ko linga ye moko pona talobi oyo kuta mobali na jean moko na ndako mombo itangaka to na nini mais so bolingo zaki makasi ozalaka na ye donc conseil nanga vraiment ngani pa ndiko na biso ya basi vers biso mibali to et pas biso mibali vers bandiko na biso ya basi comportement est condamnable pour être libala bolingo ezali nini boyokani et bolingo ebandi na Nzambe bolingo ebandi na Nzambe et puis Nzambe atie bolingo ke
peut-être suka nango ezaka kufa bon tango yo zu mwasi na tango yo zana ba moyen mwasi sikoyo oli alinga yo na ndenge ya bolingo ndenge Nzambe azoko senga ye alingi yo po na intérêt moko boye ekokoma na moment moko boye mwasi wana alongo akini yo po ete bozwi wana esili ezali malamu te eza vraiment condamnable na bamakanisi wana donc eloko ya makasi pena tokolobaka bolingo ezali eloko eza infini esukaka te suka nango kaka kufa obie mwasi akufa mobali akufa bolingo wana esali nini esili boyoki ndenge bandeko balobi bolingo ya intérêt eza malamu te awa pe mokili esi ebeba likolo ya kolanda mibali pona matériel to pona mbongo okoya kokweya na maboko ya mutu ya kisi akozwa ba chance na yo pe vi na yo ebebi soki ozozwa ya mukie pa mobali na yo se contenter kaka na yango tika bilandalanda. Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Phénomène lesbianisme, c'est-à-dire moi si azobimana moninga nae moi si bandeko baloba ki boye mokolo ya vendredi. Batu mingi bakomisa makambo mususu normal likambo azosala eza malamu te kasi azotrouver yango normal lokola système oyo ya lesbianisme mwasi akoma na ye kobimana moninga na ye mwasi donc bakoma mwasi na mobali or Nzambe asala mwasi alingana na mobali eno mwasi alinga moninga mwasi toyebi te soki ezalaka esprit mabe to nini pona ngai système wana eza malamu te conseil nga na kopesa bango mama soko azana posa ke non lelo fona bima luka mobali oyo okobima naye sanke okende koluka mwasi lokola yo banda ko temisapi ko sala ba makambo ya busoba e simba te tika makambo wana komi ko kende siko na lifelo sans le savoir il faut tia eloko na motu na luka mobali ozala naye abanda ko sala siko sentiment ozana ngo posana abanda ko kwisa o. Pour Nangaï, nous sommes d'abord des Congolais. Hein? Tous les Congolais, il faut miyer banano, tous les mindelete. Et pas na biso, tous les limite à makambo. Oh déjà nzamba sale pas na biso. Pour Nangaï, na trouver ngo eza louche. Il faut otika yango. Na sengyo penda, il faut otika. Pour okokende li felo, oyo yo yebi mutu na makolo nango te. Nzamba yebi pourquoi akela mwasi akeli mobali. Mais lelo mobali na mobali bakomi ko balana. Mwasi na mwasi bakomi ko balana. Donc eza lo mo boye eza impossible donc la ngamoko na vanda na elekela ngai. Alors nazo meka ko conseiller bandeko nanga ba congolais. Oyo basala ka biloko wana toza na tango ya grâce lukanzambe na bomo ina yo. Soki oluki Nzambe te yaya likolo ya mbongo oko souffrir oko kende na lifelo ndeko oko nyokoma na vie na yo mobimba. En tout cas pona ngai conseil na kopesa bango yango wana mbongo ekolekela yo te. Nzamba sala apesa yo makasi ayebi pourquoi apesa yo makasi luka ke okende lokola science komiki dikidi yo mobali opesa sima to yo mwasi osala soki ndenge nini no tika yaya tika ndeko nanga mobali to mwasi tika eza bien te. Ah, mais tant que bazo sala yango eza malamu te, eza contre la nature. Yo sentiment mo mwasi na mwasi, bokoyo ka sentiment na ndenge nini? Sentiment wana nzamba sala ngo mobali na mwasi nde balingana, mais eza mwasi na mwasi balingana te, wana komi eloko mususu. Bao basala yango batika. Batika po nzamba oya, moko nzamba oya kuta bongo na misala wana, eza mabe makasi. Dano na vana témoignage moko mwasi ya libala aboma libala da aza mwasi libala mais aza lesbienne akonza mwasi musuke ya ti à tel point aboma libala lelo fi wana alambaka
ti ala gambela la boma libala koma lesbienne donc na mission nzambe za péché ya lisumu. Bandeko na ngai ya basi boyoki ndenge batu balobi mwasi asalama po na mobali eza lisumu ba acte ya boye na miso ya Nzambe. Yo oza mwasi ye pe aza mwasi. Est-ce que na genre ya relation oyo bokobota bana okoganye nini na relation ya boye? Mitunaka ba question oyo avant on s'engager na relation ya homosexualité. S'il vous plaît botika système oyo po okoganye na yo eloko te. Par contre ozokola pe okosutuka okoti na menopause oboti ata mwana moko te likolo ya nzela oyo landaki. Kinshasa eleki partout. Phénomène butu oyo bandeko na biso ya basi balataka pona kovimbisa to ebimisa bango tai bakinwa bavandaki te balobaki boye pona sujet yango. Bandeko na biso ya basi surtout mingi bakinoise bakoma kolata ba chiffon oyo babengaka butu pona evimbisa to esala etai okomona mwana mwasi na nzela azodenda na forme to tai moko ya kitoko olulie pe otalie okumisi Nzambe nzoka nde na se ya elamba aza na ye na ba chiffon bafille balataka butu donc eza bien te par rapport que là ya tiango lolenge o mutako monela yo pe lolenge peut-être mutule aye ko remarquer que non ozala bongo te donc et ozala mabe makasi donc pour nanga na conseiller ba fille oyo ba chaka butu ba tiango lisusu te po luka ozala lolenge Nzamba kelio et ozala malamu mingi po nanga eza mabe banya fola ta butu eza mabe po na ba conséquences ya butu eza mabe po to ebite neti butu eza na butu eza ka chiffon faso balatela pe faso ba matière ba sela ngo to ebite tabiso ba fito lata ngo conséquence ko yela biso na ba vito yeba te neti nga na tai na nga ya bien Nzambe da salanga so Nzambe sala muke tikala ka mukie so Nzambe sala saka munene pourquoi lata butu ata butu pour ça pourquoi ma munene to ko ma mukie to za mukie no tika mukie neza bien o Nzambe pesa e koki na yo ba fe balata ka butu ba tika lata butu po butu eza mabe ba conséquence na ngolobi to ebite eza une importance monte faut za simple za naturel Nzambe salio o lokola ta ba butu vimbisa njoto par exemple o lati pantalon o lati butu na so vimbisa njoto monde que ena une importance monte faut za la simple za la naturel comme Nzambe salio conseil yo na opesa bango batika pena batika po boyebi ndenge biloko nyezo utate mindele ba mudele bazo sango to yebite soke eloko ni bazo tshana kati so oza aposa munene bakisi ba mise bango be ba mena bakisi batika te ba buchu po na ngapena so batika ya munene ngo pe papa eza ngo ka bien te biso toza ba minene tozo lemba ngwawa tokomiko bayango lati bakomiko tumbo yo sunya nzela bakomiko bengo susu ya mado ya beto tokomiko lemba ngo bavanda bango na tande bango Nzamba saleli bango zapena mabe makasi pona bandeko nanga basi batika ba mwana ba osala wana batika d'abord ba mirana à la longue na ba âge ba 40 ba moins tous ko yokila ba mafa ba biloko bazolata o ba otaki vimbisa ba tibilesi wana ba otaka na sima wana ba butu babenga ba butu wana tout justement na pesi pena conseil ni ba ndeko nanga basi pardon pena botika bo infité ba biloko wana bazolata ba otaka na sima ni so vimbisa ba butu wana donc on a beti pena sete pona bandeko nanga basi botika osala bongo za malamu te bandeko basi boyoki sepela na tai oyo Nzambe apesa yo kozala complexe te okokutana na mobali mukolo mususu akosepela na yo asepeli pena tai na yo jour akodécouvrir ke olataka butu po evimbisa yo to esala yo tai ndimelanga ki akobaye yo na yango ndeko mwasi longola complexe tika kokorige Nzambe po ye moko ayebi pona nini akela yo boye. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bozalaki tellement ébélé pour na kolanda rétrospective ya lelo tokomi na biso na suka soki bosepela ki édition yango sika topesa merci une équipe rédactionnelle bomba ya KNB Hervé Zaka double pour moi Zaki sima ya caméra na ton set na réalisation pe na coordination et Jimmy Mukendi kasi bobo sanakate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso.
réalité ya bana ki, réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.